Voilà, chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Shot News. Shot News avec Eki Bumba, votre orgueilleux serviteur, vraiment. Votre orgueilleux serviteur qui reçoit aujourd'hui un grand qui était à côté d'un grand aussi, à l'occurrence Papa Wemba. Donc, Oyo Ezali, Azaki porte-parole, vraiment, il y a Papa Wemba dans combo, il y a Jean Gomer, Molobelipe, Lelo Jean Gomer, album, ils ont déjà en cours, Missa les Osei Matoso, les Belé, na Jean Gomer, Makamunio Sotou, Inane, il y a Papa Wemba, vive la musique, Andeni, Ezako évolué, Yemoko Jean Gomer, Azako évolué, Ndeni, sans plus tarder, voilà, Topé Saga Mbo Tepe, na Papa Edo Amani, vraiment tout ça Boué, Edo Amani Production, Papa Nabiso, Oyo Pena, donc EHP Media. Ezo respirer pour Papa Edo Amani Azali et puis Maman GH. Vraiment, bonjour, messieurs Jean. Bonjour, Eki. Avant que nous banda penza, il faut na banda na Maïbo pour na outi na village à Papa. Maïbo, Maïbo, Maïbo. Oh, Maïbo, Maïbo, Maïbo. Tokolata Maïbo, Maïbo, Maïbo. Tokobina Maïbo, Maïbo, Maïbo. Toko sepelana Maïbo, Maïbo, Maïbo. La kachula dongo akato longo la maï. Wakake wangala dongo akato longo la Maïbo. Papa Wemba la dongo makao chokola Maïbo. Jagomere la dongo amoto chokola Maïbo. Tongena ngena kuchumu atotola ho ho. Tongena ngena ke diwala wa tongele ye. Tongena ngena ke voyage wa tako me tongena ngena ke kalasa wa tamanini. Tongena ngena ke poke wa ta oh la la. Me kundaka poke wa ta to ke. Wana eza Maïbo. Je suis tout à Maïbo. Ndengoza wana Maïbo. Eza beauté. Bonheur, elles ont cette tendance, vive la musique sur Betty Collection, nous sommes Betty Tchatcheboye, je suis tout à Maïbo. Donc, il y a Betty Tchatcheboye, Papa Wemba, c'est bien habillé, bien coiffé, bien griffé. Inzo Angolo, enquête Angolo, camionnette Angolo. Yango Monique, le rôle de Bandi Masola, papa, une année. Nganaza, pire, petit à papa. Merci beaucoup Jean Gomer. Tokota vraiment dans détail wananyo surtout. Tokota dans détail wananyo. Vous avez compris que toza penana Jean Gomer o azala qui tout près à Papa Wemba. Papa Wemba donc ezali symbole ya musique africaine, symbole ya musique ya Congo. Yango mutu nyonso azala qui na entourage à Papa Wemba. Il faut sentir kaka netika ka masolo pena na ndenge mo bo musique eza ya makila. Jean Gomer une année à Papa Wemba et Utigo Salema le 24 avril awa to beti misu to bengi ba téléphone Jean Gomer aza sur place té ozaki wa pokendaki Abidjan ou kendaki wapi na une année à Papa Wemba parce que yo goza musika te na masolo ande bumba nazo yebso makambo ndenge za penza to partageaki une année à Papa Wemba. Baoyo bakoza d'abord na Kisasa oyo ville na biso na nécropole place bakundi papa. Vive la musique nouvelle écrite oyo bamona kiliwa papa bakendaki na Abidjan na Femiwa côté openda papa aki côté kabiso. Famille oya papa bazaka na poto avec cour des grands bateau bazaki na Paris basalaki bazaki kuna ba Robert Kiliba bazaki na Paris. Jean Gomer, son porte-parole personnel privé petit naye, o ya mutete la otete la ke mafumbe, na kendaki na village natal na Dongo. Yango mo na bandi ko yemba Maïbo na kenda na Dongo. Alors na kendaki na village, le 24 wana na zalaki na monument o basalaki papa na Dongo, au gouvernement provincial basalaki papa, o penza famille biologique ya papa mba tout au zalaki se retrouve qui le 24 na Dongo et puis biso tout au salaki penza ko commémorer une année ya liwa papa Wemba na village natal na ye na Dongo nde na kendaki lokola na kendaki kuna na sisi tourner na kendaki kozonga po to zwaki avion wa Kisasa kananga loja tina Dongo tozongi loja nde il faut to koma pe na Goma place papa abeti ba dernier concert na vie na ye wa betaki na mboka na biso na libanda tango mama Olive benga ki bango na anniversaire nde il a fallu bato Goma ba benga il faut na kita na Goma ba mona Jean Gomer na yebisa bango ba mona Jean Gomer azaki mulobela papa ba yamba kinga to kota pe na temba ya Goma nazaki reçu très bien na Kolo Juma Kolo hôtel bénédiction ya Goma ayamba kinga
ba memaki na temba to vanda ki penza butu ya jeudi to benta ki penza de 22h jusqu'à 3h, c'était très bien passé. Alors wana siko ti Jean Gomer ozoza place wana ozobeta musique to ozokende osala visite to ozokende na qualité ya porte-parole kaka to masolo eza na ndenge nini expliquer biso temps ba présence na yo na ba endroit wana nyonso tout. Ngai naza leader. Papa alobaki ki orchestre na ya ba leader lokola tuza ki évoluer auprès ya papa. Naza un grand leader. Ngana leader. Avant papa kufa na banda ko beta banzembo nanga na 2006 na bete ba stade na tambola. Alors lokola papa zate lokola na leader pour nga déjà na ça la partie ya nouvelle écriture. Na sali groupe nanga choqué mafumbe. Mais biso tout to bana viva la musique pour viva izana ba faculté belé ba branche belé. Et tuza bana viva la menga choqué mafumbe yango moniki comme leader na kendaki mais lokola na kenda na matanga na kendaki na esprit ma ya ba concerté mais kuna na goma basengaki to saki ba playback na loja au mwende concert moko na betaki le 16 avril avant na koma na dongo basenga kinga na bato ya catholique pour yazaki trop catholique babi ozo kende na mboka mais jour ya Pâques eza jour Jésus a se ressuscitaki lokola ezaki baza ko kanisa Jésus jour a se ressuscitaki ba kanisi pe papa mba bien ki akeme esprit na yetikale pa na biso oya ko sepelisa biso jour ya Pâques na lojande na betaki ezaki VIP ba image eza ba na kin ba na poto ba na mokimo bo vivre rango mais na kenda ki man esprit nda ya ba ambiance ba concerté na kenda ki na matanga lokola na kenda matanga toke to leli papa to salinde ba to salaka et salpe bien bango kutu na dongo babi eloko esepelisanga pe ekamusinga d'abord tango ba moninga batutu baye ba tielinga mandalala bana ba classe babimi bani babi ndenge to monio tozo mono ndire papa mbaye question et sala kinga passe babi yo yaki na 2014 olobaki okoya na yaya na yo mais Jean Gomer oye yo moko yaya na yo aza wapi babi nzambe mutapesa ka nzambe azuye yango moyen akoyesa bino ezate azipa nzambe alors pasteur moko pe abui ma bondeli avant ya biso tout solola abi nzambe yo pesaki yo zwaki to moni Jean Gomer mopanzi sango aye na matanga ya na ye na mboka na ye tozo mona Jean Gomer te mais tozo mona mobimba papa wemba nzelo yo pesaki papa wemba kende fungolele nzela papa atikele ba makambo akende ka ndenge ya na azako kende azala gauche azala droite te azwa penza mikakata na nzela te azala contre mutu te ndenge ka ko fulaki ya na ye alanda likolo ya na ye po bato mona ki ya atika kileki azolanda likolo ndenge Jésus akufaki atikaki Nouveau Testament mais ba disciple Jésus nde baye ko sala Nouveau Testament pour na kopesa témoignage à Jésus nde baye ko sala Nouveau Testament Jésus atikaki comme on ata une ligne ata une page à Nouveau Testament alors lokola ba Jean Gomer ba sala on dirait ba to sala Nouveau Testament ya papa Wemba azate bangonde ba ko défendre honneur ya papa Wemba pour bakende et alors on a na émission na yo je crois que na lobina na émission belete Bumba Edi Bumba Eki Bumba et na lobi na be d'abord kombo papa Wemba alingaka zwa pour kufa oyo tango ba tsale faire over de génération en génération album mon papa alingaka bimisa elingaka za de génération en génération mais kombo papa alingaka zwa coach papa Wemba coach de la musique congolaise a utai déjà aux professeur Autako zala maître azaki maître d'école coach nde kombo wana ezalaki alors lokola ya alingaka zala coach de la musique congolaise alors likambana ezalaki tende esaliki biso tango totikali biso tokolanda maloba bisaleli ya coach ya entraîneur na biso ndenge aza kosala alors ndenge toza awa nakoyebisa yoki papa Wemba n'était pas eloko nazoloba wana kaka d'émission na yo Papa Wemba n'était pas matérialiste. Bato bayebi Papa Wemba bosta na internet nga na porte-parole personnel privé na ye petit na ya palais nga munaza kolia na papa ezala déjeuner ezala kolia ezala kolata ba mamututu. Papa Wemba n'était pas matérialiste. Azaki spirituel. Ndenge ozo mon esprit ndenge zaki ya ba Jésus. Ndenge esprit zaki ya ba Mahomet. Esprit zaki ya ba Simon Kimbangu. Esprit zaki ya ba Lumumba. Ndi Papa Wemba zaki nango. Pour lelo nakoyebisa yo soko ke na Nazareth bako lakisa wa tanda komoko Jésus atikate mais bato bazui kombo ya Jésus bazo tambwisa kombo ya Jésus po bato bateya mapoto to bongo la mitema
comme ba millionnaire, ba milliardaire, ba na ba mbongo ebele parce que ce qu'on l'a dit combien Jésus ne vivre bien. C'est la même chose hollandaise à la Mahomet, à la Simon Kimbangu. Atika immeuble morote, Tata Simon. Mais le ko là-bas na naye, balanda ki religion makambate yaki, le losoko tali moyen, batwazanango. C'est la même chose ne batuna kinga na mboka ke Papa Wemba atiki biso. Mais matériellement biloko ni na atiki biso. Nenabi avant na répondre Papa Wemba Lumumba aza mutete le pana biso. Soko komi na mboka Lumumba atika ki atanda kote. Mais esprit ya Lumumba ya nationalisme salaki lelo epesi talaka ta papa kizenga ba palo batutu baze bani ba politicien tout soko tangi komba Lumumba te yo yebi grandeur ya Lumumba na mboka na biso ya Congo faut en mutu ya bambongo. C'est la même chose que Papa Wemba. Papa Wemba a sali école ya viva la musique molokaïsme oyo nde na lobaka doctrine qui enlève quelqu'un de la médiocrité vers l'excellence. Et mission na sali pa na yo gardiango ngamo na koza na posaki et dit okopesa ngai mission wana na kozana posa po oyezo bima eze loko penza na bimsi et pas batute. Alors Papa Wemba a sali molokaïsme, doctrine qui consiste de changer quelqu'un de la médiocrité à l'excellence. Alors ayaki pona inzo yangolo, keto yangolo, camionnette yangolo, babiloko tout wana po mutu abongwana alongwana mabe. Bien coiffé, bien griffé, bien parfumé, bien rasé, chance l'oro pamba. Alors Papa Wemba a yé côté ya batu, soko holandais esprit ya Papa Wemba oko bima. Yé kutu a yé kufa na 66 ans. Jésus a kufi na ba trentaine, Lumumba peut-être ba 36 ans. Bango ba mona ba evre na bango te mais Papa Wemba azaki na chance a mona ki evre na ye bato babima na kombo na ye ba mona amona ba zwa mbongo ba koma batu kaka na présence na ye. Pour 90% ba musiciens congolais Bauti Papa Wemba. Surtout Zui, Nandimi, jour que papa a koufa qui mopa waloba qui était le la papa a koufi. Musique et koufi. Mopa mokonzi. Baba na penza bazaki na Papa Wemba babandi religieux bandaki pas. Donc bango mo bazo croire te que ndenge papa zate bango bako sa l'excellence te. Te bayebi déjà que muto bandako pesa. Ake me ata bakoya kosala ezaka il faut bakanisa ye. N'esprit wana oyo moni ata wenge bande onapso wenge muzika. Wenge bazaki ba jeune balingaki excellence bani batala ndenge nzela papa aza kokende balandi yango bato bi wenge bazui kesere mena wenge bazui viva la muzika jibem piana aleki nzela ka ya Papa Wemba wera sonne ozoka nzela ya ba emen. Donc, Wenge, Talakande, comme le ba botina bana, ndengizali. 90%, 90% des musiciens congolais, si vous avez vu, c'est qu'on a idéologie à Papa Wemba. C'était un spirituel. C'est un spirituel, il n'est pas matérialiste. Alors, batu oyo bako landa idéologie à Papa Wemba, na ba botami susute. Qui vivent en négozo mon avis va boyer, bo condamné batu bazo salake, ngana sali ou yangana sen. Combien d'églises tout ça dans le monde? Des milliers d'églises, mais au nom de Jésus toujours. Des milliers d'églises. Mais bakozanga comme Jésus te. Ndeto comme on a ba orchestre kozali belé ba musicien bakozali belé. Bakolata ba musicien tout bakobimaka bakobusana Papa Wemba te. Bon mona chaque musicien congolais il faut lata bien, il faut yemba bien, il faut telema bien, cara bien za la tout camionnette angolo. Donc bien coiffé, bien rasé, bien parfumé et puis chance loko pamba. Idéologie à papa ezako lobaki. Faut mutu a longwana médiocrité à en excellence. Merci. Molokaïsme. Merci beaucoup molokaïsme wana ezali idéologie Papa Wemba tiki malobako utepa ya Jean Gomer azalaki vraiment porte-parole privé ya Papa Wemba et lobby moko tozana e awa donc ya osamba kutu ezate ezakutu so indeni tenani ayebi Jean Gomer te Jean Gomer motuna moko tozana ngo tomoni yo o beteli biso lisolo awa okendaki na village vraiment na dongo et puis ozalaki na loja tout et tout donc ozo confirmer biso ke basali monument ya Papa Wemba na dongo. Vrai monument ezali na koloka image na pesa yo monument Papa Wemba ezali na dongo esalami na gouvernement provincial naza ko remercier d'abord gouverneur na biso Papa Belto Dolongo oyo akenda kozwa corps ya Papa Wemba na Abidjan ayaki pe gouvernement provincial ba monument Papa Wemba na dongo et puis naza ko remercier son excellence Lambert Mende oyo amemaki Mama Amazon et puis amemaki viva la musique nouvelle écrite na Sankuru Mama Amazon tia komi na dongo et puis basali honneur alors na Sankuru ata yo okokoma nde toza boye okokoma okovivre penza ke dongo elingi ezalaka ekozala un jour lokola Nazareth
Merci beaucoup, Dongwe Gozala, Lokola Nazareth. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Yotoyo qui n'a pas radio, Marambebele, il fallait aux la peine la délégation na Yaokende Dongo, on dirait aux qui surpris dans l'aéroport, Balongo Likombo na yo, tout et tout, exactement, mais quand on va expliquer. Omoni Edi, Batu Yamokili, Balingaka, Mutumoko, Apesa Bango, Nzela ya Biente. Ngai Nazaki pure petit à Papa Wemba. Na côté na biso ya famille ya batete la mutu azaki na orchestre ya viva la musique mwana mobali o ya bandaki ezanga mutu azalaki na communication na présidence de la République tango papa kufi nga nazaki na communication na papa Moïse et Kanga bazaki na président na États-Unis ko pesa bango ndenge évolution ya makambo ezali mutu azaki na communication na papa Lambert Mende pays azaki libanda ezanga. Alors papa Lambert Menda yebsingaki balela papa Wemba na Abidjan iska kufaki basalaki matanga bien. Awa na Kinshasa 3 jours na palais du peuple na salamate. Biso batete le pa na biso il faut to kende ko sala matanga papa Wemba to honorer. Lokola to kundi papa na Kinshasa il faut to mema mama famille to kende Jean Gomer yo muto ko kende ko beta po yo muto tamla na pana maloba ya excellent. Papa Lambert Mende azali envie botuna ye mama mazo na za témoin. Papa Moïse Kanga, Azat témoin. Papa Georges Wembi, Azaki ancien ministre à plan, Azat témoin. On n'était que 4 jours, il y a 40e jour, il y a Papa Wemba, et Papa Wemba, na avenue de la Forêt, Netozalaki, na ma campagne, na Tanakao. Alors, à Yebisi, maman, Amazon, qui est toujours qui n'est pas en abisso, mais Moutoua, qui est ko beta, Jean Gomer. Nde akobeta po et pas na biso bato bayo kakalinga la mingité. Kuna batete la. Bato et comment yinde ni yozalaki. Tango kaka papa Lambert Menda bike Jean Gomer to okende kolela ya na yo mère Amazon aya ko benganga après 2 jours abike Jean Gomer na sepeli ndenge tozo kende kuna mais il n'y a pas moyen to même viva to kende na viva na bi pas de problème to si to yemba kanga na yemba kana viva tant tozo yemba kitete la nga papa zaki ko charger nga côté ba tete la ta partout za ko voyager alors surtout que na viva pas de problème pour les orchestre papa nde kondima wana. C'est pas ça. Ça les problèmes et pas tout chamfoulanganda. Donc tout ça ndé mutu a compliqué. Yé mutu a longolanga. Tout ça longoli ondé ni. Tango kaka nandimi air ya voyage c'était dino. Ndé photo kende avion ya kuna ekendaka ya bato belete. Maman Amazon na papa Lambert Mende bazaki avion na ndolo bazwaki ni petit porteur baki na ndolo bisu photo kota na ba avion ya minene CA tozwa na njili na njili photo kende 10 personnes mais na 10 personnes o tozo kende installateur oyo ako installer instrument pour instrument ekendaki na cargo avant azanga ki place sur 10 personnes tosi to mona concert ba yemba ka nefiske papa yemba toza ko kende na ye soka bete ata acoustique ako yemba ata yemoko ata 2 chanteurs beaucoup yemba concert ata 3 chanteurs beaucoup yemba concert qui a fait que lokola to kenda ki 10 personnes il y avait 4 chanteurs ba ki kolongola ata chanteur moko po ba tia installateur ngande kolo cop ngande kolo mboka ba makambu tosha lokola ba benga kinga parce que eloko esala ki tosha motema pasi ba benga kinga ke Jean Gomer to keninga na pesa ki 7 non na bureau ya papa Lambert Mende na 7 wana na yebisa ata moto te kaka ni émission de bato comprendre na pesa ki 7 non na pesa ki 4 non ya viva la musique na pesa ki kombo ya Zamba oyo soliste ya papa pour Zamba betranga musique na pesa ki Guilhem Adova na pesa ki ba petit peut-être mi balé je crois Zamba nde akoki ko se rappeler nde na biki yo mutu okoki je crois bassiste oyo azaki américain nde tozwaki na petit moko boy je vais me rappeler to chaki to chate po tosha atikala ko betelanga banzembo nanga te alors na place ya basse to chaki américain da betelanga ba basse tango toke na bureau ya papa Lambert Mende toke ko changer que viva ba kende to kende na viva ezaka ka Jean Gomer te yepe to sabi bon le roi yo zangisa kombo na nganga pe na olongola o zangisa abi o Jean Gomer yo abi ngana na tia kombo na ndeni yo na betelanga eloko te ngana chaki bato tozo kende ko beta kitetela na sankuru alors on dit et ça là que wanande et ça que moi motema passe alors to komi na aéroport ya kokende lokola installateur azanga ki place ya kokende yetosha atuna ki mama Amazon oh boye na boya wa installateur azangi mama Amazon yo za chef d'orchestre tala ka ndengo ko sala pour installateur fa kende otala moto
Il y a mon qui le temps zui Jean Gomer. Nda zwa ki Jean Gomer. Kolo masolo pendant que na loja. Bazozela na sola ki na ba trafiquant pour les pays eza mboka ba diamanta. Na bi chaque comptoir to koma loko na vivre la musique. Il faut na comptoir mutu na mutabi sa enveloppe pour baza ba petit ba soufa na papa. Il faut ba mona ki pas papa ba kenda ko yamba biso. Ba trafiquant ba bomba ki ba enveloppe ba mbongo. Gouverneur pe a bomba ki papa Lambert mende pe a yebsenga ke ba opesa quelque chose. Et karato comme na aéroport to chalobi Jean Gomer au Kendete, ndesiko batikinga na aéroport, bake bango moko ngatang batinga na aéroport babio benga mer Amazon, na benga mer déjà mataki likolo, gama yebsinga mer Amazon na lobiki au Kendete, nde nazonga ki, yango nde bango bakendaki, nga na tikalaki, mais avec le temps, nga na au Kende, plein succès, nde na ye nango na ke kozwa bénédiction na dongo na zoya, nde makambo eza wana. Merci beaucoup, chers internautes. Vraiment, Jean Gomer Molobelia Papa Wemba, il est le nôtre. Tozalanaye, Moula Ameki, Madame la pluie Ameki ko compliqué biso dans l'endroit où Tozali, mais Tozui rendez-vous na Monsieur Jean Gomer pour Tozape na plus d'éléments. Il y a Oyo place à Kenda qui na Dongo, na ba image nyo surtout il y a monument il y a Papa Wemba avec Monsieur Jean Gomer. Na habité so ko prouver ngo na ba landinyo surtout pour to luka déjà to citer na émission parce que Madame la pluie nous a interrompu. Ah, ngai naza mutu oyo na salaki na Papa Wemba pour bato comprendre Jean Gomer qui est un artiste musicien. Tolingai to beta na de génération à génération. Yolele, papa wa mondedele, papa. Yolele, papa wa mondedele, papa. Osonja kanjaka, papa wa mondedele, osonjaka. Voilà, chers internautes, nous avons déplacé par rapport à maintenant, il y a Madame la pluie, alors il fallait que bon mon abisso autrement, mais toujours continuer l'émission parce que Ndenga ezalaka, toko raté Jean Gomer te molobeli vraiment ya Papa Wemba, soy Jean Gomer te nani a olobela Papa Wemba. Soy Jean Gomer te nani a olobela Papa Wemba. Pe nani a oloba ya zagi porte-parole privé ya Papa Wemba. Oh mo kilinyo soyebi, mais c'est Jean Gomer tout à maïbo ndenge bozo mona. Tout à maïbo. Bo supporter gars moi madame. Tout à maïbo, ils sont très bien habillés, aux a tout à maïbo. Vraiment. Là tu bien, aux a tout à maïbo. Voilà. Et t'es à la Japon nyonso ko beta, loba que je suis tout à maïbo. Maïbo on l'accent. Beauté te, aux a ma beauté, ma beauté. Bonheur na yo aisance mais maiwana to tie anglais obi kende to memaka loko na ndenge ya artiste mai ma beauté maiwana en anglais boana maibo soko lati très bien za tout à maibo vrai chéri za tout à maibo salon ya bien car bien tout à maibo migolo nde maibo. Merci beaucoup tozongela lisolo ya Tosha parce que Tosha nde bozagi na ye o esala ke yo bokomi na aéroport lokola yo zangisa ikombo na ye na bureau et au salaire qui est na niveau aéroport à bio mais Jean Gomer paie quand même face yango nde pas de problème ngana bakendaki mais tout na bango au lieu bazala na ndenge ezaki kolo prévu bato aloja ba comprendre que papa bazaki na Jean Gomer mutete la zako tambola na ye azako lia na ye azako ye mutako pesa biso ako raconter biso makambo papa azalaki na ye et puis ba projet papa azaki ko alinga ko sala na batete la yete mais sikoyo Jean Gomer ayete bato yo toyebi bango te to kopesa nana kolukela bango eloko à part nde bakendaki gouverneur na ministre nde basalaki ke ba paya bayaki a ba biloko tozwa obi ke biso ba musicien toliaka matolo il faut ko beta ba porte et pas ba prêtre nde sala biso tuna bango ba beti porte wapi nana yebi bango ngamota on a keboy maibo na ke na kiti maibo ti ba meminga na avion na ba Goma maibo po avion ezaki ta koma kisasa na koma loja dongo na zonga mabi Jean Gomer il faut que neti na Goma faut que neti na Kindu na vanda kuna 36 jours na hotel kaka bo mona ka essence makambo ezali maibo toujours alors ne baza na souhaiter bango bana mai nde baza na bonne chance na nde ba osala pour vivre to bimisa ba vivre des milliers millions ya ba église alors ba tutu bazo sala na komba Papa Wemba nde ba senga na dongo ba bi mutu to azo sala na komba Papa na bien allez ba pesi bango kanzela ba kende ba sala bien alors ngande na zaboye bana poto bana kinbo vivre déjà que Jean Gomer et soir na binu eze pas Jean Gomer na ko sala elle na ngandenge papa yebsaka nga makambo na kotika la ko décevoir papa te alors oyebi kende tout ça ke mafumbe
aïle, aïle, papa wemba papa takolela ate akolo kanuko akatombe kangala kodiko mama jagomere kakemba takolela oanja koile takolela aïle ole mudi mena nzembo ananga muna komi de A à Z. Alors to yemba be awata be wana to sala papa mba comprendre abi parmi banze 6 chansons bimsa na kitete la nzembo ana eza hymne national. Alors avant papa mba kutu akufa to linga to betana de génération en génération nzembo to ni to beta lisusu elinga ki eza la vraie pause. Pose que makoto, pose que makoto, pose que makoto, pose que makoto, pose le combe la tete la, pose le combe la na mongo, pose le combe la tete la, pose le combe la na mongo, akona ki kono posa, kona ki kom, papa wemba ya pose to, wana nde to kochana maibo, okoyoka déjà to koti na studio boyoka, papa wemba alingaka yemba nzembo wana, et ça la grandeur. Ya makambo ndenge to sala ki na Kema Fumbe. Jean Gomer naza auteur compositeur, naza leader, naza mutu naza nazui formation pas bakala dia kuba 100% star et pas coach ndenge toza na Flora Ibenge. Coach de la musique congolaise. Ngamu naza ko vanda na coach. Batu bakoya, oui, ba musicien baza ko na papa tout le temps peut-être na répétition na relation ni boza ko entretenir na ba musicien nyonso baleka na viva ba redia Messi, Bastino Mobi, et relation nini yo lelo ndengo za un peu distance na vivre la musique nouvelle écrite oza ko entretenir relation nini na bango pe na famille beaucoup na renvoyer yo otala na bravo l'artiste na Grand Lac otala relation ngana za na ba vie na nga wana ba Redi Amis ba marai ba Jado le Cambodge ba tutu ba vie sec bidens ba juna janana photo oyo ezali toza na cercueil ya papa ngai muto azana grand to chate ngana zolo ba mamona bana ba grand prêtre ngana zab na somba kaka kende na Grand Lac ba bravo l'artiste au balili papa wemba muto eza peut-être na 4e si pas ba page bandeli moto batianga 3 fois moto azana ba vie nanga wana nza ko respecter ba vie nanga ya vivre la musique po avant biso tozo tanga classe tozo mona ba Redi Amisi tozo mona ba Stino Mubi tozo mona ba Juna Janana tozo mona ba Marai tozo mona ba Lijo Kwempa mais ngana sala tolela papa ensemble to tanga et puis na yemba na bango ya solo oh tuna bango bato zo tanga wana 3e jour oyo papa tolele 3 jours na palais du peuple banani ba yemba viva nani ba yemba kuna ba musicien presque tout ba wera ba yemba ba jibe ba yemba ba nouvelle écrite yemba jamais na 3 jours ya tolele papa wana kisasa bango ba soki ko yemba na Abidjan avec le chef d'orchestre Tosha ba yemba te ba yemba wate naza de donner yangumba pesanga image na nango soko chetembe ngana koyela oka image wana o yango o concert au dernier jour tolela papa mba wana Kinshasa to misa papa mba lundi mardi mercredi tozokuna na butu ya mercredi yo ba mama tiala mwana balela papa ba jibe ba fukama kolela papa ba wera sonne balela papa ba fere ba tutu balela papa Jean Gomer nda lela papa na ba Redi Amis mama na ba Lijo Kwempa na ba Marai na ba Jado le Cambodge na ba Juna Jana Jean Gomer. Merci beaucoup tabalela papa jourwana te merci beaucoup kabota la kaka image 3e jour to kenda ko kunda papa muto alela papa na ba na cour de grand Jean Gomer et ça bénédiction d'enzamba mona ki parmi batwana garçon yo photo tokanga liboso président de la République tokanga photo na cercueil ya papa eza na Grand Lac Jean Gomer tolela papa liboso bana Congo mobimba tolela Jean Gomer 3e jour avant tokende jour tokenda ko kunda papa na mabele
jour tokenda ko kunda papa na mabele Jean Gomer nda yemba na ba marai image za tuna de donner ngumba naza ni image na ko peso so chetembe lokola to biso mbale na ko peso image yango o laksango so komona elongia mutu moko. Merci beaucoup Jean Gomer ndenge tozoloba toujours donc o eza ya osamba te porte-parole privé ya Papa Wemba bino moko boyoki mayenyo surtout o euti koloba ma père Jean Gomer vraiment topesi merci beaucoup na ndeko na biso Jansi Matondo asimbela biso caméra Jansi Matondo na moni mwana mobali atelemi tout a maibo Jansi simba kaka aspect beauté stemai tout à l'heure yango kaka ndenge za ba stemai wana na niveau mikolonde maibo. Merci beaucoup Jean Gomer, tokomi vraiment. Va faire tout à Jansi. Tokomi vraiment. Tokomi vraiment na souka. Joana ekende à travers le monde, ba doit vivre ango. Yango mana mona bato amikili Willy Opele là. Et voilà, ya onde to ngai to pesa yo penata na yo ya oluka ko remercier ba o nyonso tout ya yo oyo ba staff ya Viva la musique ya poto et ya partout dans le monde ko ko pesa ba on ba mbote parce que tokomi juste à la fin de notre émission. Mutu aliboso mata na ngaki na dongo mutu atindelinga message. Robert Kiliba, Robert Kiliba, les garçons capables, na yebi, au lobby le 25 novembre, Trozalawa, na Zoya, na tournée héros américaine, na Zoya, na okita na Panama, toko sala, ba Bruxelles, to okende, ba Milan, na okende ti na, ba mboka nyonso ezawanati, to okende ti États-Unis. So na zongi na 2018 na tournée afro-asiatique il faut na kende na Abidjan wana ba na posa ba mona Jean Gomer Maibo muto abimisa ba idée wana il faut comprendre coach de la musique congolaise Papa Wemba il devait être tout à Maibo Jean Gomer est tout à Maibo nde tozawa batutu boko landa il faut bozala tout à Maibo vrai chéri tout à Maibo yango ndi fona kende na mikili po ki Maibo wana ela kisama na okende bana poto na yebi ki archevêque Lobobo zala po na oya ki Maibo eza kuna na yebi ba fils Edungu na yebi ba petit nanga ba Benjamin Osomba o na bengaka ambassadeur batutu bana jet set na yebi Cornelie Malongi ba ma solo to solo na yo yebi secret ndenge toza koza na papa Cornelie yebi sa bana poto nazo kita oyo nyonso ba pesanga na dongo nde ba fulinga na dongo boko vivre penza ki na fula min esprit ya bien yango nazo continuer ko yemba Maibo tout le temps bana mikili awa pe na mboka na biso batu ya Viva la musique à tout ba vie ready batu tout ba sali ki molokai bana village molokai maître Bola yozaki pire petit à papa ozako tambola na papa mutazako simba saki ya papa maître Bola yo yebinde tout ça ki masolo ango alors Jean Gomer tozako zala ngana on a vieux sénado vieux sénat soki mutako yesa makamba papa Wemba en profondeur tuna vieux sénado tuna Jean Gomer tuna ba maître Bola o Jeff le reste peut-être tozako kuta na mosala ya koyemba papa koya peut-être na répétition bozana ye peut-être ya concert na Kokoringo. Ah, wana Kokoringo wana molokai na ba. Voilà donc chers internautes c'est ba Kokoringo wana nde batu wana binda ba masolo. OK, en dehors ko beta musique ba vie jazz ba Kokoringo nde zalaki nde vie nanga ba vie nanga vie ba kadusa zalaka poser nzambaza mais BG Besala ketona mais yo yebikaka Nzambe azubino Nzambe akobwatela bino biso tout okolanda bino mais Viva la musique nde to tikali awa moloka ndenge to tikali awa to ko défendre toujours idéologie à papa et koza lokola ndeba bana Jésus batikalaki ndeba disciple Jésus batikalaki to ko koisa médaille te et loko mususu na ko préciser yo et dit Bumba Jésus nde na yebisa kyo amonaki Nouveau Testament te Jésus pe amonaki David te amonaki bato Ancien Testament te amonaki Moïse te amonaki Abraham te mais lelo Biblia esimbami na deux volets Jésus amoni bato Ancien Testament te Jésus amoni Nouveau Testament te mais Ancien Testament et Nouveau Testament basangisi mais soko tangi kombo Jésus te osimbi Bible te ça veut dire que papa Wemba aza lokola Jésus musique e bandeli ya banini peut-être ye amonaki yango te aye kokota na katikati nde siko musique congolaise tout eza na maboko vie et kozala
na musique soko tangi osali eloko papa embate bakokonte yo na Afrique te na Congo te wana ni esprit. Merci beaucoup monsieur Jean Gomer oyo tozalaki na ye na plateau awa vraiment merci beaucoup na Jean Gomer et tokomi Mama Biomba bapesi yo mbote vraiment place ozali et puis les barons de... non mais muto afutelinga billet FMI t'était la Fonds monétaire international t'était la fini lokoto ye muto azwi ke na futeli billet okomana cimetière okomana village na monument papa wemba aye ko pesa nga pe ba mbongo to kendaki pe na nécropole. OK. Tango kaka to wuti na loja na sankuru na dongo samedi passé to yaki na nécropole to ke ko fukama ko pesa rapport to bi papa atozo yo kate ndenge peka Kofi Olomide ke na mwasima. Ah yango nde na ye ko kenda Kofi mopa na ko pesa mais émission il faut garder nga eloko il faut garder nga Kofi Olomide mopa mokonzi yaya danse ya babos oza boss danse ya babos oza boss Kofi Olomide vendredi ambassadeur Jean-Charles Okoto grand frère propre à Benginga na Kipwanza nzokande mopa mokonzi azo sala répétition na nini ya Kipwanza wana ba Benginga na koti na répétition ngana mopa to kutani to ye kozwa merci ndi to koti mopa mokonzi a pesinga valeur na répétition na ye oyebi ke mopa mokonzi asombi biloko ya kolia a pesi akabeli Jean Gomer en plein air tout n'a pas tu refia ko ça tout n'a Salomon en plein air mopa mokonzi a pesinga valeur a pesi petit na Jean Gomer et puis tango bazo yemba eloko na sepeli ke na répétition mopa mokonzi c'est un professionnel ngane na peso kombo ya lelo oza panier de la musique congolaise Kofi oza panier oza neti ndenge tokocha et sika musique congolaise eza tout OK pas Kofi au retiré c'est pourquoi abimisa ki eloko ya Kofi chante Kofi pona yoki ba yembi mi amour simia yembi mi amour na komi esprit sukelinge et puis quoi na mutu tango ba ye ko yemba yeteo ndesiko na bike ça c'est du professionnalisme continuer na mosala le fait que ba yembi na Marie Misam na Kester Mené OK pas Kofi Olomide aza ko rappeler batutu c'est bon c'est ça le professionnalisme. Merci beaucoup vraiment tokomi na suka émission na biso tozui petan ya kopesa kaka bambote na biso numéro ya téléphone mutu to aza na posa azwa ba information wa benganga 00243 998 420 625 00243 9 98 420 625 et puis 00243 82 005 54 54 ou nabiso bato ça 082 005 54 54 benganga tozala na contacte na batu nyonso na polémique na batutu na dongo balobi ko so na mutute ezala to chande na zolo baboyi aza ko sala mosala ba na nouvelle écrite au sala mosala na bien ba continuer na ko so na été na loba ki vérité ne makambo ezali a contre yete a continuer a yebi ko beta bas na ye aza asa na papa mbakala a continuer mosala bien ngana osala yanga ya osala ye papa redia zo sala na ye di joko batutu vive la musique toza ko la ba pasteur ya ba église mais kombo kaka ya Jésus. Merci beaucoup. Voilà, tokomi vraiment na suka émission na biso tozwa petan ya opesa we ya biso bato bazara na biso talara so etopesi Aristote Kitambala mbote te mabet Aristote Kitambala vraiment un jeune beau hein courtois asolara bien Aristote zalaka ndengo wana ce mois lisolo ya libenga biso ndengo benga ke sala bien tozwa ba contact ebele talara yo Aristote Kitambala. Merci beaucoup une fois encore et topesi mbote na mama na biso GH mama GH vraiment mama na biso bete na kati Allemagne topesa mbote te pona nini et na pesi bino nyonso mbote ba o balingaka ekibumba atape ba o balinganga te na pie bino ka mbote mais na mituna kaka bolinganga te po anini ponga linga na ngabino topesi bana nyonso tu ya viva la musique na poto topesi bino ba mbote famille Wemba topesi bino mbote place Bozali mama na biso mama Amazon vraiment zala kaka bien na libota mobimba ndenge ya laka topesi ndeko na biso Mika topesi ndeko na biso Mika mbote Mika Shungu ba mbote na yo place Bozali voilà Mika ya Chatuma ya Fatuma topesi ba mbote pe topesi Dede Fatuma lisusu na kati ya US topesi ba mbote
topesi bino nyonso tu mbote bao balinga biso Nancy Bumba mbote na oya ngwana Pati Barbie bino pe ba staff ka ya Viva la musique atalelo bosala ile 13 ezala te vraiment na compte ya Viva la musique toujours ezalaki ya bino équipe Bumba oyo azalaki liboso ya caméra et puis na sima ya caméra tozalaki na Chancy Matondo vraiment un beau garçon moko courtois asolaka bien tokomi na suka émission tolobindeka tolobaka glory be to God.